ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, Osatiro et la Takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamabamana modèle, la modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Enakoma Kobanga, oh. Bonjour, bonsoir, Nabamure Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irène Masiandoki TV, identité à Bundes, oh maman bino et la cabino kakaba, histoire vraie, pour essa la bino bavre makasi, Nabanda kunabino partout bozali, ndenge na lobaka nzamba lola, apambola bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, ndenge bozelaka masolo ya Irène Masiandoki, et ça la vraiment bien makasi, yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout, ba oh nanu ba sabona na site yo bo s'abonner na Irène Masiandoki TV bokozala jamais de sibiso to finga kate to betaka kaka masolo ya solo to betaka aubergine te to selaka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie mukili ezana makambo ebele tango na lobaka Jésus Christ revient bientôt mwana na moto azozonga partager vidéo mama Irène like vidéo s'abonner awa na Irène Masiandoki TV oko sepela to pesaka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne mwasa leki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na maman 22 la patronne Betty mwasa mebla 22 ndakuna Verchache to pesi merci na maman Bibiche Mwanzambi et ou non en direct des 001 BBC de moi-même mais pourquoi pas ya Willy Moucheni les vrais codes Mboka papa innocent fondation Willy Moucheni toujours tokenda kanango bongo to pesi merci na Fatou Sen la sénégalaise balobi boutique fils fashion et kangi masolo bandeko bozolanda mama Irène olingo somba gagne kitoko olata et traité epesa yo forme benga biso logo ezawana bakoma boutique fils fashion okozoe moko Fatou Sen la sénégalaise à part ba gagne azana biloko ebele yo benga kaka ako présenter okozala jamais d'ici ndenge kaka na ibisa kabino epa ya mama Cornelia Lutadi la mwana telesi mwasi tata un bracelet cosmétique logo batia care ezawana numéro ya téléphone ezawana benga osomba ba gamme ya mafuta te métis ezali caramel ezali savon noir ezali biloko ya kitoko ya makasi ezakuna liko nango boutique Rehoboth kolata kitoko ekotisi makambo ya bien partager bisola mama Irène soki nano s'abonner vraiment s'abonner et kosala biso bien makasi bamurena bamurezi nyonso bolandaka mama Irène Masiandoki to présenter bino musique moko bouti kolanda avant émission ebanda ezali ya frère na biso Ridage Nzinga na kati ya Irlande tozo senga na bana nzambe partout bozali bo télécharger yango bo consommer yango eza nango na ba plateforme nyonso okokuta ngo kuna eza biloko ya sika balobi caméra ekoti na ba église ndeko nanga boko bimana poisaki songi misala nyonso ya mabene église caméra ekoti nzamba lola apambola papa na biso Ridage Nzinga na kati ya Irlande bo consommer musique wana eza vraiment kitoko eza na ba plateforme tout bo kende kaka ko télécharger ko sala biso bien makasi to pesi merci na tazi vita imana ya papa Trésor Chou na kati ya bunde seboni basango ya beya Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle ya beya Zakari balobi umela merci na bamure zignon sont
tobo santé kopesa merci na vie na biso Jado Fumu ya Zolande Jado makola na kati ya Belgique balobi Jado Fumu ya Zolande vie dange la telinde ezoboma bango baba na dive Jado makola wumela na kati ya Belgique Jado Fumu ya Zolande bamure na bamurezi Irène Masiendoki ayaka boy lisone ekobetela bino eza lisolo moko bandeko nanga eza lisolo ya pasi lokola biso ba mama tokozala vraiment déranger makasi mais loko moko na koyebisa bana nzambe fo tobondelaka mingi na ba famille touta tobotami na bandoki tokoli na bandoki nzambe kaka mutabande kobatela biso lisolo na obete eza lisolo ya mwana moko ya mwasi aza na poto moko awa tokotanga kombo ya poto wana te parce que jeune fille na biso aye kosenga vraiment conseil asala nini mama Irène na uta Congo na yaki poto na fin ya 2019 ndenga na komaki na poto na yaki poto ndenge nini mama Irène leki ya mama nango alandi mama nanga azala awa na poto tokotanga komba poto na bango te azala awa na poto bayaka congé na mobile na ye na Kinshasa bakutaka ngai tozalaki 5 mama na biso abotaki biso lokola nga nazalaki mwana liboso baleki na nga bazalaki mike ntango bango bayaki nga nazalaki na âge ya 14 ans mama biso bande kosouffrir makasi mpo papa na biso akufa tozalaki vraiment na possibilité te ntango mama leki na biso abotaki poto na mobile ne bayaki Kinshasa bayokelaki biso mawa vite bande komene nga na mama na baleki na nga bacondition tozalaki nango esalaki mama leki na biso pasi mama leki na biso banda ya poto azaka na problème ya kobota abota nanu te ntango bayaki kozonga nde mobali ne ayokelaki biso mawa alobi ke alingi baadopte biso babengisa balongola mama ata mwana moko to mibale mpo mama na biso azosouffrir makasi donc mobali ya mama leki na biso bayaki kobengisa nga ntango bayaka Kinshasa bayokelaka biso mawa nga nazalaka na 14 ans mais ntango babengisi nga na ye na poto nayaki na âge ya 18 ans nakokisaki 18 ans nga awa na poto wana nayaki na 2019 basérie ya Covid bandeko na nga mwana ayaki na âge ya 18 ans na 2019 basérie ya Covid bobetela ye calcul lelo ko kozala ndeti na âge nini bolanda lisolo mama Irène ntango nakomi epai ya mama leki na nga nasalaki kaka ba 2 semaines mobala mama leki na nga akomaki kotouche ngai partager lisolo bandeko na nga ntango nalobaka Jésus Christ revient bientôt mwana na moto azozonga mokili eza na makambo ebele koyoka lisolo oyo naza nango na ba audio parce que nazwaki vraiment mwana na ba audio nazwaki ete pona partager yango mais nazwaki yango pona bomba po eza lisolo moko eza ya pasi ezali ya mawa mwana biso mère ntango na ye poto na yaki na 18 ans nasali kaka 2 semaines nayaki na 17 ans nakokisaki 18 ans nanga awa na poto po ntango nayaki nasalaki 3 mois bafetelaki nga anniversaire mais ntango nakomi na ndako ya mama leki nanga naosaka 2 semaines mobala mama leki nanga akomaki kobima nanga surtout ntango ekoma mamba covid ekomaki vraiment makasi mobala mama leki nanga bandaki kosala te na poto tozali mama leki nanga abandaki kosala bakitiaki bango ba air soki akei fo asalaka baexamen na mosala asalaka mama leki nanga bandaki kosala fo asala test ya covid nsima ake musala papa leki nanga mobala maiki nanga abandaki kosala te na ntango na covid akomaki kobima nanga mingi mama Irène abimaki nanga pena mingi mais nazalaki déranger lokola alingaki maiki na biso me mosusu na koka te na beteli maile nanga bi mama leki tala papa zosala nga boye mama leki nanga atomboka Tant on a joué bisama avec le qui est presque inane, mais na boire qui n'a noté. Vu que ma kamba kofi des aki ba kangi ba bisika ponga na pena fin 2019, tant au kota 2020 ma kamba pena e bandaki. Mama Irène tant ko mina fin 2020 na zaki na choate na okende inane na hebisaki mama leki vini na zo mene ndenge nini papa leki azo salanga makamba boy. Mama leki nanga abandi ko siliki langa boza mwana mabe yoko yaka kana poto na nkutu bwaki te boni ko bomba yo inane nda kubweza ba risque bongo soko zikutu malade zo luka su makambuliko nango fobi mokende ko bwa kamera na ebite ba soinde na mobile na e ba kende ko bwa kisanga ba maladi wana ba skeze ki fermé ba cascada kana 2020 wana na ba fin na tonto na tokota 2021 ba kenda ko tsikanga na bwaka mama ya ntongo na ke ko bwaka nzoka na kenda kana zemi ya mobile ya mama leki nanga me mama leki nanga banda ya poto nanu abota te ba sali 16 ans na mobile
nae bazobota te. Mama Irene nae kokende na zemi. Tango nake na zemi na bwaki esika na kendengi nde ba examen nake komiyeba ke naza na zemi paske nakomaki kobela batuninga yo out Afrique oye na zemi na ebisi bango ka ndenge mobala maleka lobaki na lobake. Donc poto na kome na zemi na yipse mba meki babi na nga naza na zemi. Ba robengisa nga na 2 semaines na kende koloba makambo na ngunda nanga. Apesi nga siko maloba ndeni ya koloba tongba otunanga. Na kende epe na lobika nde mbala mama leki nanga alobaki. Mama Irene babomba kingi sika na boka kingunda wana na zemi nanga na yaki kobota mwana. Tangu na boti mama leki nanga ola comprendre ke banda na bimaki nanda kutina bota na bimaki dana bazima ba 2 mois maiki nanga zalaika flou koto na siko yango na yeko betel so na comprendre kate mama leki nanga ayebaka to ayebaka te raison na epe na Irene Macedo ki TV yango ba mama bolanda lisolo boko mena biso bosala ba voice na bombi poto ya mwana o parce que lisolo eza lisolo ya pasi aboti mwana liboso mwana mobali esika batiaki na centre ba pesi esika pa komaki na mwana esika moke ezaki mama ko yikovanda na mwana akoma yikovanda kuna mobala mama leki na bango akomi kolanda ye kuna komi suko bima na ye lokola se ebisaki mama leki une fois mama leki atomboka abanga kane ko ebisa mama leki na sentiment pe koteli mwana akomi ne ko vivre na mobala mama leki koviba aboti mwana ya mibale. Mama Irene na botaka bana mama leki nanga amitungisaka te papa ya bana wana azalaka wapi po asilika. Asilika kate alobaka eloko te ayaka pe kotalanga te atalaka pe bana te. Mama Irene da ekopesa nga siko ndako esika na boraki ya mwa munene po na komaki na bana mibale me nazolandisa bana. Na ngunda bazotu nanga mobali yango nani na ekoloba mususu kyo na bimaki na kende disco na kutena garçon mbo africain abimi nanga na zui izemi mindele ba comprendre na ba on pe to kosaka na biso mama Irene bana ngo pe na zobota mobala mama leki azo déclarer bango te bolanda lisolo na ekozwa zemi ya misatu bamure na bamuris bolanda botala ba date na zo pesa bino bolanda nga vraiment na bokebi mwana ekipoto na 2019 azaki na âge ya 18 ans siko toza na 2025 aza déjà na bana misatu na maboko bo pesa ba âge ya bana bakoyi kozande na ba âge nini seki bana wana landisi bango viki alobi abimaki na ndako bolanda lisolo très bien na 2021 na début nango abimaki ba mourir ba mourir sikoyo 2021 na début total tout le baloko aboti na 2021 aboti na 2023 aboti na 2024 c'est que bana na bazami kie parce que tozaka na 2025 ba mourir mokili ezana makambo ebele mwana oya lobi dikwa mona kaka mama lekine abengi na voiture obimisa bana libanda na zana posa bana na bimina bana ba misatu azui bana memi bana sepesi bana me azai kolobisanga ta kome kanda tangu nazobota mama Irene bamoka ebisinga bandalo osokoza na posa ko bima osala makambo na yaka kotika kabano zana no mwana mukena bana misatu ozo souffrir mama Irene banda mek nanga koma kozwa bana kosukipe na bana soki nazobima na soki ende ba rendez-vous akoya kotika na bana ndaku nanga asela kabana nanga ya ebele akoma lokola mama ya bana nanga pour enanu abota te mama ya nsomba ne ko telanga zo sanga omoni ke na obligé mama leki na yo il faut a edaka yo parce que ye na vene bambule bele abota kate mais yo botelinga bana misatu mbala mona ko ba longo nga voile mone longi on dirait un voûtement mais rene ba te ba yaka kozanga na Afrique pona ndo botela bango ba na poto na comprendre te mais pourquoi na cause na ignorance moi ko bo moto izonga c'est papa leki ce que tango ebise ko zo bana edanga pona on souffre oyebise ke to botaka na yo oh non tokomi na niveau na te est-ce que ndenga na yaka pa na oya yebi est-ce que osaka l'aise tenga mais yemo malika tuna ngate ke papa bano bazapi jamais cette tunanga likampo aotika la pe ko tuno tengande na ebiseke aya ko edo parce que za mwana mkezo souffrir mingi bana baza bana mike bana talaka ko landisi bana ozomona passe ameka ko zwa pe charge ndambu akipela ko pe bana azape na musala osa te pour le moment aya kata ko vandisa ko pona bana mama Irene mkwana na yoka mabemoko donc nazana pa nso to kushara na biso yaka kuna to sala ka nyonso na mona ka pena grandeur nango te même kola lobaka na nga bongo mama Irene ezape mukona zoka courage ya kosola ne vraiment boye malgré tout tozo bota tozo malokola mwasi na mbali mais nazala kana complexe moko boye ki papa leki mobala mama leki mukola ngo pe mukole longwa kanga nyonso nze ba longo linga voile na eko benga mama botinga na Kinshasa
Yepsi mama nga aza ba problem monde na bota bana misatu boy nga naza na problem tabotisa nga bana oyo eza mobali ya mama leki bande ko lubisanga te na yebisa oke maleki alinga nga te melo nazo fungola oke na yebaka te soki maleki sa comprendre ke nga na botaka na mobali na ye mama banga lubi yaya bongo sko likambo lingo bandole loko misa munene ya ngwana mama leki no bandaki libala azobota te mutabengi sokuneza mama leki no soko zobota bana na bazaka ka lokola bana na ye likamba osala mama no problème ye wana leki ya mama na yo lokola bandiko sungo na bana eza mabete peut-être mobali ne mutasola ki na ye asunga kona bana bi mama oui mobali ne mutasona yusko oyebi yango ndengeni o soit yo na maleki boyebi ke ngana yaka poto pona botaka na mobala mama leki o te eza pona bongo te me lokola se salama eza likamba ko betela batu te yo lingo panzela nga fami lingo panzela nga fami mutasunga kanga leki na nga ye wana mutakipa nga leki na nga ye wana siko ngolo ba mabeni ezana kako zobota bana na bazozwa charge bango moko mobala mama leki no apesa ko bambo mama leki na kipaka bana siko mabeni eza wana mama Irene nazo bateza so kindoki soki ni nazo comprendre te bana ngope na boti ya mama Irene nazo mukanda nga moko mobala mama leki atrel ko déclarer bana oti na leta ba yebite ke aza bana na ye me nga moko na yebike baza bana na ye pi mama na nga na yebisie ti nazo yebisa mama na nga na pasi na kolela croyant que mama na nga kozala jité akotomboka mama na nga zo balanga amoni gravité likambango te na yebisa ngo batu te na panzela e famille te leki na ya sungaka ye wana likamina pasi za wana mama leki no azobota te soki ozobota pona mama leki no azokipepe bana mabe eza kote nini mama Irene na suki mbala moko na zongi mutu bandana nisumbala maleki na ngati makona ndako te nazaki lokwa nazaki envoûté bandana ya poto meren tina bana misatu na yebisi mama leki pour le moment azana ba rendez-vous te na ana posa na vanda na bana na nganano na ko benga so na ana posa ko bima na zana posa aide na ko signalo mama Irene ekomi ya menace ozo bima te oza mwana mukie ozo va na bana baza mike bazo tungisa yo ta ndongo zo kondaka po bana baleki mobulu nga moko nazo ya kuna mama Irene nazo yeba te bo mekano ko comprendre lisolo oyo ezaje ya mama na ngana leki na ye na mobali na ye ngande na ye kipoto pona bando botela bango bana mama Irene na yebite bo pesa ngama elasa ni po papa na nga kufa bande ko papa na nga na yebi bango penza te na Afrique vike mama abisa boti biso 5 na ba papa mibale mama Irene to kodi na biso ka bongo via passe na maboko ya mama tata mwasa malonga azate tata kuluta malonga azate papa akufa papa muta akufa mère nga azaka so na 2 ans nde na yo kaka do famille moko ezelo ko ya ba démon sko talanga na ekipoto mama Irene na ebika na epa mama leki nanga na se retrouver na bana misatu bana ya mobali ya mama leki nanga mama Irene nazo bate siko na sala ndeti nini apparemment mama leki nanga yebi siko na komi ko banga ye na kene tout droit na yebise ke bana bazaka ya mobali na ye to na sala ndengeni parce que mama nanga na yebisaki ye croyant ka ko benga mama maleka tombokelanga mama Irene tina soina mama nanga mama leki na to vane aosala comme si rien n'était on dira yo kine loko to nzepele mama basoli na bango te mama pe na zo bengi lisusu te lokwa na landaka Irene Masendo ki TV na bina ko beta na lisoma Irene azaki on dirait envoûté mais tant on est casque mobala maik na bande ko bimanga na ebisaki mama leki lingo panzanga lingo panza famille bino bo uta Afrique bozanga makambu te longa kuna mbena nko sala makamba bon mama Irene nga moko na zo ebisene débit ton makambu e bandaki tant kana ebise mama leki na nga bongo ndia neutralisanga mama Irene na koma lokola zoba na ndenge na se retrouver na 3 bana donga na epoto ya kubota kaka na mobala mama leki na nga maele esuki nga na sa ndenge nini na vandisa mama leki na nga siko na ebise pona koma kubanga mama leki na mona kundika yebi asala kasambla po mama leki nyonso bengisi mwana yano na poto azobota mobala zomwa te normal mama leki fasilika atuna nga pe tata ya bana no bazala mama atikala kotuna nga te na bana misatu nyonso o mama Irene naza vraiment dessus siko nazu conscience ya kibomoto ndie ba loka kinga mama Irene nazu ba tena sala ndenge ni mama na nga na beteli lisolo mama Irene croyant ka kobenga mama leki ba kosolola et ce qui pesi ba solo na ebite mama leki na nga ninga zo vanda na nga mama Irene ndenga zo vivre na nga comme si rien n'était azolo beloko te on dira yokita monite mama Irene c'est bizarre
yango na eko beta lisolo ba mure na ba mure zibo pesanga conseil na sala nini nazela mkono mona mama leki na mobali ni ba vandi ba omba na vandi ba ona loba na ba ombala moko directement ou bien na ebisa mama leki na ngana no yemoko parce que ngana kima ki pa maman abotinga na kainta ki na kozwa soutien mais mama Irène ezaka pasi na ebite ceux qui ndoki ya famille ceux qui ba envuta kinga ceux qui tang bazo beng sa ba soyena mama ki mo ana ke ko botai ceux ba selenga ba Irène tina bana mba mama leki nanga na botaka bana misat mère apa kande na funda ka eton na yaka sika mama Irène aza ko trouver normal mais si ko mère na ko mona na komi na conscience eza normal te komanga na kubotela mbala mama leki nanga bana misatu na poto en plus est-ce qu'elle peut ko déclarer bana wana te na l'état na zu mukanda na bana na ndenge nanga mama Irène ndenge tozela kana momo ndi mama leki nanga ayebi na komi ko banga mama leki est-ce qu'ils a complot na bango na mama na biso mais soki basala nga boy na vie soki ba envutaka nga ba yebake na fongoli misu na olinga su makambo te bien que komi trop tard na se retrouver na bana misatu ya mikie bana ya mobala mama leki nanga abota te mama Irène na zwe bate na sa nini na vandisa mobala mike na maleki na sola na bango to na benga mama leki nanu yemoko po mobali ne déjà tozo beba na mikolo nyos na mpisa komona bana te mama Irène e komi ya koswa na lingati ya makoliskanga na zo vanda te na boy na vano na réfléchir lokwa na landako yango na eko betal so na Irène Masiando ki TV o pesa ba mama ya ba africain conseil na ebite mama nanga soki eza envoûtement soki eza pasi yango lokwa leki na edakae mama Irène po livrer nga boye nazo comprendre na ngeloti ce baselenga bikila pona perdre connaissance na botara mama Irène nazo comprendre te de la mission na monde ba longo nga voile ki bo moto sku e komi ko sala mama Irène tala banda na ya poto nazana bana misato na tamu ki ondo na boti na landisi na nga bana bo pesa nga conseil ba te vinangeza ya kobeba na sala ndeti nini ba mourir na ba mourez nzamba lola pambola bino pona patience fidélité confiance masolo tozo beta to sela ka proverbe 19:20 posunga onanga na suite ya vie yo mtoza na confiance batuti lelo kopesa bandeko bana bakendaka ba vacances ba mourir na ba mourez mokili eza na makambo ebele tozo lobela vacances te mama leki abengisi mwana ya grande sœur na po ezana pama obota avanda na jeune fille to yebite bolandi lisolo eza mission eza programme ezali nini toyebi te baomo bayebi loko ni basalaki mais mwana aye kosenga conseil asala nini aswa na mama leki ni azela moko mwana bavandi na mobali na ye ayela bango mbala moko bango mibale to abenga mama leki no ye moko na temps na ye asola na mama leki azoyeba te parce que alembi vie a mwana komi na suka conscience ya kibomotu ezongi bandeko nanga to banga nzambe Jésus Christ revient bientôt ba famille otobotami nango eza na makambo ebele kolanda histoire on dirait mama ya mwana o ayebi quelque chose po mama moboti ba bengo pa mwana kesika na kenda vacances otinda ngai mobala mama leki abimaka nanga mama nyaso akosilika mais mama na yebisi amoni likambo grave ezate ozobotela mama leki no ekosala nini azosunga pe na bana ekomi bizarre to banga nzambe bokomela biso mwana asala nini avandisa mobala mama leki na mama leki mbala moko asola na bango to aswa na mama leki na bango kote ya ye moko epesi pasi epesi mwana bengi apesi solo o pasi azomona na poto banda ayaki bandeko nanga mokili o nano tokufite tokoyoka mingi pe tokomona mingi nzamba pambola bino tokutani mbala sima soki mwana motazongi te like video partager s'abonner na Irène Masiando ki TV koleka lisolo boite tika commentaire nzamba lola akopambola mwana oyo asala nini ndeka na lobaka punde kotisaki Yesu Masia na Jérusalem et mérita ki salaire nango soko pesi conseil ya bien nzamba lola akopambola yo tikela biso commentaire et kosala biso vraiment bien makasi soki mwana motazongi te tokutani mbala sima la lobi bisous bye bye. Kinel. Oh. C'est biloko nanga depuis na tinda. Bande ko nanga ngolo ba bazila biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo ba koli na tinda kiko. Ça ndingoni. Mon atini biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais iko koma TV. Non. Oh. Rita na bilope leki nanga botala pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté les autres qui n'ont pas ils ont chargé les lots.
ça na biloko kene ko choyer kana ngoya saka to check côté na sawa ils ont cherché biloko de Angola fait 45 jours de 45 jours de commis ya fait combien d'années Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui est mon Angola. La conteneur peut direct. 45 jours sur le Angola. Vous avez ce billet sur sa voiture vraiment. Mais quel est le jour y en a encore maman? Antonio Miala. Moi on balié wana. D'ailleurs je peux dire yaka yaka. L'Angola ça ouais. Angola normalement c'est dans la palanca. La palanca. Donc bana tu Angola ba yebiso komi kana palanca wana. So komi na Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalaka. Oui ça bande. Komi na hôpital sanator. Komi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zarawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tuni kana Rua G. Batutu ba yebi déjà agence ezaka moko koto na palanca mo batutu ba yebi agence ezaka moko Angola Express International Business. Bana Suisse, bana Belgique, bana Italie, bana Angleterre, numéro wana eza wana Londres. Oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda.